papa pende bazana ba faute wana. Comment ça fait que moi na 16 ans 17 ans a que dolinga papa ya peut-être 50 ou bien 55 ans. Oui, papa dans la faute bien sûr tu condamné parce qu'ils ont mabé mais il on peut aussi ça là papa bon parce qu'il faut que ba monde autozali lelo tout est permis. Papa wana baninga balami. Tu vois c'est dans la pour rien. Et en dessous azana ba pratique na autre 5 ans qui pour bablo na mata 5 ans moi moins de 18 ans. Si qu'on lui connaît on peut ba na biso lelo balingi trop convier. Mon ce que nous ça fait convier on a des autres tinda bango kinda bango ba ke ko. C'est David El Saltero depuis Paris. Merci, faites comme moi. Hello la grande famille, ici c'est le Mr Voice, votre artiste vibrateur depuis la RDC Congo. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur GK Télé News de Maman Judith depuis Kinshasa. GK Télé News. GK TV News. GK TV News. GK Télé News. Abonnez-vous. Les informations, le décryptage des informations à temps réel. Salut les abonnés de JK Télé News, c'est moi la vôtre Rachel Mandé. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans l'émission Nabiso Rachel Masolo. Rachel Masolo na plateau Nabiso Alelo na zanga mokote, na zanga concert nanga Aurélie Vangu kande yemo kwa mibenga kala mingazo de la presse. Na sujet Nabiso ya mukola lelo ba jeune fille ya kililo. Sans plus tarder na tena sima caméra na pesi na mote na caméraman Nabiso Fabrice Mandé. Hôtel en régie tozomona Félix Momba, les nouveaux riches, merci. Sans plus tarder, Timboté na Jika pour la confiance, paix aussi na ba oignon sur ba félicita kinga, merci wana zomona Nadia Jebe, bébé Matanda, Ndoi Nanga Yashu na pesi bino merci beaucoup pour na ba félicitations paix ba commentaire na mona qui vraiment ça me va vraiment au cœur. Sans plus tarder, nazo ibisa kama mela côté la biso journal invité na biso ya journal lelo. Bonjour conseiller. Bonjour Rachel Mandé, Bolobi Rachel Mandé Ndé Makambu. Bonjour. Bonjour Rachel Mandé. Bonne santé. Oui, santé bien à rythme ka RDC. Ba santé kitoko. Kitoko makaskade bozo mona bien que RDC mboka ngwe ki kana ndenge kende la mais ça quand même ça va. Tozoko tamba mo na sujet na biso ya lelo ya ba jeune fille kililo. OK. En tant que jeune fille kililo, ko définir en ndeni pe ozomona ndeni. Ok, merci beaucoup Rachel Mandé pour la question. Qui jeune fille qui est là, en tout cas, ils ont pas spé mawana na sujet on a répondu à mon quoi mais ils ont sujet mo ils a très bien marqué. Ils ont pas sina mara par rapport à nous. Par rapport à des autres monde jeune fille qui est là. Qui est là on va te mi ba comprendre vraiment bien té. Qui est là ba misusu ba check qui est là mingi plus na buzoba. Et peut-être qu'il est là au bon bazo tozo yoka. Donc il est là comme le costume tabi na jeune fille qui est là dans la jeune fille buzoba. Dans une fille moko attend, dans une fille moko na lata mato na boka makasi, c'est un peu ça mais elle ça la passe pe maweza que ba jeune fille auto ya lelo to komi to mi plus buzoba na plutôt na vie actuelle to pe na société. To mi vraiment buzoba. Au moins la jeune fille à 13 ans, 14 ans, 15 ans. Surtout le likambo et le monde est côté de na monde ba il y a plutôt il y a internet ba Android l'ikono ba iPhone na lo lingi na lo lingi et donc ba jeune fille na biso lelo na bobungi pe na baby. Comment on a jeune fille qui a 13 ans 14 ans on sait là non un téléphone et faut te nerveux la nemo biba mais il y a tant na épée. C'est qu'on nous autres ça là qui ba jeune fille qui est là baba na osanini ko bunga na banzela. Kobunga banzela bandenge nini bon kobunga na banzela ke ozomona mwana nde yo moko cholo ba ki mwana 13 ans 14 ans na téléphone mais en tant qu'azotanga na école moko ça trop petit. Nous sommes en éducation. Et ben on a une éducation de base. Nous sommes pas dans une éducation, nous sommes en péka jeune fille, bana kande ba kola ne ba lo ba keto bota bana to bota amité maté. Ozomo na Rachel Mandé. Moi nous sommes mona na ndaku na bango azana éducation nous sommes di bana pe azana éducation nous sommes. Donc a lo kola yemo azana double face. Ndaku na bango abimisaka éducation nous sommes di bana pe azalaka mutu mususu. Au moins na na yebi camarade na nga montant to kola to zaki na ba na faire de 4e à 5e des humanités comme ça. Azana téléphone à cher, moi ba série, moi ba téléphone à kilelo te ba double sim ta bimisika. Mais nanda na mama yebi ke azana téléphone te asala si mona téléphone nanda na mama yebi azana téléphone wa to ba te ke éducation wa za mwana ye moko mais ki lelo e ko bebisa jeune fille mais surtout bana biso ba mineur
ben ko beba Nini makasi yango zo sala ki pour ba beba. na azoloba ti ya liboso eza envie et ça qui imagine une fille qui lui va beba liboso eza envie bazo trop pour envier soka moni muninga ana téléphone eza likolo koleka ya ye aoluka te atala nani asombelaki nani asalaki ye mpe directement azaka na posa akoma na ngombala moko ozolanda ntango amoni muninga biso na congé na vacances boye atiaki mwa plante ya kabila mile mpe ya mama na bango tellement ye kote mopanzi wana eloko wana ezaleli ye na facilité te aluki kocréer soit alinga mibali aluka kota na banzela oyo eluki konuire vie na ye lobi mais azala kaka na eloko oyo osala nini azolinga eloko ya liboso ezobebisa bajeune fille na biso ya kilelo eza na koanvie bajeune fille ya lelo bakomi balingi trop koanvie surtout na monde na biso mode ezochange du jour au jour eloko ezoyima so bajeune fille na biso mpe babunga makasi yango wana likolo nango omona bajeune fille ya lelo en tout cas neti biso neti nga nde naza boye na bangaka bango te bapesaka nga nde pasi bano bazoya mikolo bapesaka pasi na nini na bacomportement na bango bétise oyo bazalaka nango tunanga so bacomportement bétise wana nini omona mwana 15 16 ans mais aobima na tata oyo aza mokolo ya papa na bango ebinanga ta ma copine chérie Sami Graham balobi Aurélie Vango bajeune fille nanga na bangaka bon babotola biso mibali bana mike babotola biso bachérie ozolanda jeune fille moko 13 ans 15 ans 16 ans nayebi te bana yango soki bavitese yango baozwa yango wapi naye te koyoka kotala tro ba youtube internet réseaux sociaux to nini bana baomi na bavitese moko mpe bayimaka ebele miso nga Aurélie Vango nayebi te siko ndenge yo oza awa par exemple oza mwa mwasi lelo lobi oboti mwana mwasi est-ce que kopermettre na age ya 11 ans opesa mwana na yo telefone non ta non état d'esprit ya mwana nga état d'esprit na ye neti na façon nini ta na ofane de na ndako etaki mère na oyeba mwana ngai na mwasi nga mona mwasi na boti mwana mwasi ona lobaka les garçons capables so baza ko belo nzamba pambolinga na zweli bango leki ya mwasi moi leki ya na mwasi on sera bien formé parce que nga moko na nous nazo mona déjà on nazo vivre déjà na kolandela mwana nga na ntango déjà qu'on a considéré ba 5 à 6 à 7 ans âge 11 ans pesi téléphone yo kama lembe rachetika nga na plutôt na 6 maloba nga na âge 11 ans na bino bino tala état d'esprit ya mwana ngai olanda na tala esprit mwana nga za nango mwana nga andinga zo kende ndenge nini na mona ile kwa za moi trop timide ba jeune fille timide ba sala moi ba buzo ba mi fana luka na lamusa ye nanu soki akozala timide na luki na lamusi ye nanu na taino na kolamusa na lamusi ye soki komemi na mabe te mais na 11 ans nga na mwana nga mwasi na kopermettre kopesa téléphone te mpo na nini kopermettre te mpo na batelefone surtout batelefone na biso ya lelo ya baandroid eya mpe na makambo ebele ya mabe rachel eya makambo ebele ya mabe na kotala état d'esprit ya mwana nga par là na omeka mpe akola nani akoma ntango plus papa ba 15 à 16 ans soki ntango ba 4 ans à 5 ans des humanités na koso téléphone na PC pour na monde lelo nini plutôt science ezo développer du jour au jour le ba jeune fille ba vraiment que pour ça la mini ba recherche na internet par là il peut permettre moi na ana moi téléphone pour permettre na ma recherche na makambo classe na ye mais à part ça dès que na la télé téléphone na kotika liberté totale na téléphone te na ozala tout le temps wana na landela mwana nga na téléphone wana asalaka nini atalaka nini akotisaka nini pona boya de peur que abebela ngai lobi pour akoma so na ba jeune fille o ngana to fin na plateau to sala analyse sur bango na yo ki oto koloba ki ba jeune fille ki lelo bazobotola bino mibali c'est que négligence peso ou pas na bino. Ok, merci beaucoup Rachel Mande pour la question. C'est que les négligence c'est un gamme na biso mais ba jeune fille à lelo surtout ba minero ba ebi belé ko likata biso mikolo na ndenge ke ba jeune fille ya kilelo onga bana onga na banga bana benga ba pilipila mu ba pilipila miki mais swaka makasi pona ni ba jeune fille ya lelo o ya kilelo en tout cas et bien ma copine chérie Sami Graham abanga ba makasi point to banga ba makasi bazana ba pratique mo na yeba te bano bazwa makambo basalaka wapi ba pratique nini yango bozo bangeli pa na bango zo bangela to bangela za nini ba jeune fille wana na yebi te zo atala ngona ba réseaux sociaux so balakisa bango wapi donc bana ba kambo mo ba surtout na domaine ya bolingo en tout cas nga Aurélie Vango na banga bango te mais basala nga bitu linga bango te bolinga bango te pona nini kuma bango te so mibaleti bazo ta c'est bino pene ba makambo biso ba auto yebite mais comme ça so ba mikolo ba na mikolo so ta mikolo mais bango bazo défoncer biso na makambo sur le plan de la mort bozo so négligence côté wana c'est pour cela que bazo sani ni bazo botola bino mibali eza na négligence te eza ndeke so eza nini bango bazo yebebele koleka biso
Bah, bien, neti na nini, na ndeni. Bon, bah, miki, mais non, il battait, bah, pratiquement, bon, qui est rosé, donc, ouais. Puis, les réseaux sociaux, ils sont, comme bébé, les l'autre. Yo, quand t'as réseau sauté. Na kota na, mais ndenge mona ba ngote. Nga peut-être un sous na ko zoa na ngami na musana ngani na mais ozoa ta hôtel makambo na ti nga sur na côté réseaux sociaux dans la kena ye nota ndeni be émission leka nota na actualité mais ma page ni ba kota ka et quand ça fait bango pe bazwa ka batan oyo zoa ka mais ozo kanisela bango mabi ko kanisela bango mabi te zo mona te ma bale belezo ba poani yo aussi ba majeur oui ba majeur bien sûr ba be chapi ba foyer ba bazali mais le plus pire bano pena bazo ya pena ko bebe ça ko détruire jeunesse alelo et ba mineur. Et puis, ça trop sensible à l'ikambo. On m'a dit, moi, je suis moi, je bien. Au téléphone, moi, je suis iPhone 13 Pro Max et A. Sur le PC, on met quand même, on a appris d'apprenti. PC, moi, c'est 17 ans. Alors, quand la bactérie, une nuance, bim, on dit, on dit, on dit, l'appareil, il passe à la kiné, on doit passer à l'idée. Mais, il est trop sensible, na éviter pour mémoire la bango nous faible par rapport à biso ya ba ça la bongo mais bana wana zo ebisa Rachel Mande nga penda en tout cas nga je la no ngamba na te mkono nzima mia mwa mkete pona otikelo mobile ya mwana mkyo otikele na ebisa otikele pa nyanta ke yo poza moi ba ye bien belé na éviter pour bon bana nous fresh so to coller déjà mais yo posa déjà j'ai une fille te nga comme dia maman fille mère faut ba fille mère l'icône ba garçon capable bazali na ndenga na moni la rao je te considère déjà que osa jeune fille osa fille mère te merci bien sûr merci pour la question Anna merci de me considérer nga mais ba jeune fille oh ba surtout ba mineur ba on peut ça biso passe parce que ba jouer la babiloko moko ezo peut ça passe ma casse na éviter ce que les comme ça rachellement des années maïe les wana bazo soka yango wapi dans que papa monto maman ko fan sa moi moi c'est moins de 18 ans Alex excusez-moi balandi à JK Télé News Alex c'est ma pratique mon son toi pratique mon ça autre que éducation ya moi na waza mineur mais ba jeune fille wana tala ka papa mikolo ba préférer bango ba kiti na biso ba longo na biso ba kiti na bango bango mikolo nde ba pesa makambo bango mikolo penande ba sala pena makambo o mona papa neti moko na mona ye atanga o relive onde na za boye na ko ni papa wana te pona ni lobolinga ete pona mona ye aza non mukolo ya papa la ngai papa papi vangu mon père biologique et je sali à passant mais moi na wana akole papa wana je dis bien akole papa wana c'est que papa pende bazana ba faute wana comment ça fait que moi na 16 ans 17 ans a que dolinga papa ya peut-être 50 ou bien 55 ans oui papa a la faute bien sûr to condamné parce qu'ils a mabé mais il on peut aussi ça là papa bon parce qu'il faut que ba monde autozali lelo tout est permis ba papa wana baninga bala mi qui reste dans la pour rien parce que ça ba pratique na autre 5 ans qui pour ba blo na mata et 5 ans moi moins de 18 ans si qu'on lui connaît on peut ba na biso lelo balingi trop envier mon ce que nous essayons de faire on a des autres tinda bango kinga bango ba ke kolinga ta mikolo wana o matame se kwei o bala ba suki ya peme partout ya o bala ba o kelinga Rachel Mande akola papa wana nazaki ko sombe loko ba crédit na ko na telemi na bi je rêve comment akole tata na mutuka chauffeur papa na nganga sa pa na bi non ça te regarde pas, laisse. Oh! Bien, nous sommes à la carte. Tu pas entendu qu'il y a un endroit un peu isolé, hein? Bah, tout, il y a 19h passé. Rachel m'a dit la tête n'a non. Bah, j'ai il faut gagner dans ça, benga au relief on mekate. Oh, papa na bisoti. Oh, papa kulutu na bisokutu. Moi na okanga biko pesa ngambongo to yokanaki. Na bien nzambe bana biso ki lelo nzambe sunga so yiba garçon capable lelo bazule ki a moi si azana mboko te pardon mama bena ko mona yango tenga au relief on ko mona mamba boete nyoso wana nini ba jeune fille abiki ba jeune fille za moins de 18 ans bon ya mama be ebele ce que lelo esa biso ezo sala nga passe na yebena bien ki sorcellerie kindoki kolokato nini bana biso ya lelo na bibi nyoso te mais la plupart majorité ya ba jeune fille biso ya o baza moins de 18 ans bazoya pinda mabe makasi vitesse na bango ezoleka on a eu que tu olobaki éducation ya bana lelo eza ya kobeba yebaki beaucoup plus ezo taper na banzela ba camarades OK bien sûr ba camarades mais bazo influencer ba donner ba kaka les mauvaises compagnies trahissent les bonnes mères et ça c'est normal parce que ezo taper na nini moi ngani na zabwe je n'entends na yo Rachel ata osana ba comportement na oya bien te c'était quand nga fona s'influencer na oya yo
donc faut nazala nanu nga moko nayeba nini na osala ocomprendre nga bake o lilela moko ebebisa malala ebele nga azalaka contre likambo wana parce que nga so omoni nga nakesima moto yo kokesima moto parce que bazali une fois bakenda kopona banzela wana ok comportement ya moninga influence c'est que yo moko ozali na notion kozala influencer bainfluencer yo yango omonaka question moninga aza makambo mabe mwana alanda ya balobaka parent nyonso fo ayeba mwana afréquentaka nani mwana akendaka classe akendaka église akendaka wenze afréquentaka nani yango défaut ya baparent na biso ya lelo batikaka bana mwana kiklase piu azongi ayina bacamarade yo amonaka kaka mwana aza na ye mwana asavre ki jeunesse na ye mais un parent oyo aza mpenza responsable il faut ayeba mwana nga afréquentaka nani ayaka nani il faut akatele nombre elo ya bacamarade ayeba mpe bandako ya bacamarade mwana asalaka nini afréquentaka mpona le père que éducation ya mwana ezala nini ebeba yo ndenge oza akopermettre jamais mwana nazala na camarade non so nabiki na permettre mwana nazala na camarade te wana mpe quelque part na komo limité sikoyo mwana na ngai parce que bacamarade bayaka kaka kobebisa bana te ya mpe na nzela bacamarade mosusu mpe moto mpe akozwa mpe vi na nzela ya camarade moto mpe akozwa mpe afungwami na eloko moko boye na nzela ya camarade donc jamais nakoki kopekisa mwana nazala na camarade mais eloko na kosala na kolinga nayeba mwana nga azofréquente nani en plus nayeba ndako ya motu mwana nga afréquentaka camarade nini mwana nga azala nango éducation nini to mode de vie nini camarade wana mpana bango basala nini baza nango le père que eya koinfluencer éducation ya mwana nga abeba c'est un peu ça. Merci beaucoup les abonnés de JKT News tokomi na suka émission na biso toza kaka Aurélie Vango question suka mpona bajeune fille oyo baza ya kobeba na minute oyo okoloba nini mpona bango mode ya fin nanga eza kaka ke baparent tozala nano baresponsable parents zala responsable yeba nini otoloba tout de suite que yeba mwana oyo afréquentaka nani mwana oyo asosaka nani na église akendaka na nani na école atangaka azalaka na nani comme ami intime en tout cas et puis baparent toyeba kopezaka ba état d'esprit ya bana na biso papa yeba ke mwana nga état d'esprit na eza boye mwana nga azalaka chaud mwana nga azalaka un peu timide mwana nga surtout bano bazalaka ba timide Rachel mandenga na banga ba makasi bano abatimide bana ngota fali poupa di cap la merveille pour basalaka makambo nga na tokofungwa mnoko ndimite ke ye mtasali me ye mtasali donc un peu ça ba parents bozola très vigilant ya bana o surtout bana wa kililo ba jeune fille bazokola mikolo bakamuke sukali ba ujana bango nde mikolo nde makambo en tout cas vraiment bozala sévère bolandela bango penda de près ya makasi de mabanga ou 3 ba dédicace nanga dédicace nanga ezaka na bayene so balinga Aurélie Vango bambote ebele na pesi papa Joseph Magloire na kati allemande bambote ebele koloto Delvis El Sacero bambote ebele place Ozali Dieu bon PC le costaud de Bruxelles mon grand frère propre bambote ebele bisika Ozali et puis merci mingi na yo pe na ko kanisa ko yambanga na plateau na yo Rachel Masolo merci na ba abonné na biso nyonso ya JKT News et tokomi na suka émission na biso merci pour bocho landa biso na émission otozaki na ngo na sujet na biso ya ba jeune fille kilelo merci pour bocho landa biso sans plus tarder merci beaucoup na Arnaud de na pession merci pour na ba félicitations pe ba courage zo pesanga merci aussi à Orline Kaji merci aussi à Peniel na pesi vraiment merci pour na ba nyonso ba féliciter kinga pe bazo continuer susu ko féliciter nga merci